Bonjour, 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 mbote mingi na bino nyesi tu ba bolinga maman Eliane Nitu. Na pesi bino ba mbote. Ba boy ma vie mpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bande konanga. Est-ce que boza bien? Boni na banda kuna bino kimia ezali. Wa bino maman Eliane Nitu ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa azo batela. Nzambe ya mawa azo batela kimia ezali. Vous de votre côté c'est comment? Boza bien, kimia ezali. Voilà muki ndenge Nicolas ko lamkezaka habitude te soki nzamba pesi biso mpe babomoi te baka na kokumisa ye kopesa ye kaka merci mingi na bino surtout obolinga mama Eliane Nitu merci mingi na bino surtout bo partager ba émission mama Eliane Nitu merci mingi na bino oboza abonné na Eliane Nitu TV ndeko so nzamba liboso kutani nanga na kosenga na yo o s'abonner na Eliane Nitu TV après avoir ya s'abonner ou activer cloche à notification pardon pour que vous aura notifié à chaque fois que émission insika et kokota na kati ya chaîne na biso merci mingi na bino oyo bo partager ba émission mama Eliane Nitu merci pe na bato ba s'abonner sika na Eliane Nitu TV yango na singi na bino bo s'abonner massivement peut-être zamba no liboso okutani na chaîne na ngai na kosenga na o s'abonner après avoir s'abonner quand on est dans le but activer cloche ya notification Eliane Nitu TV to betaka masolo ebele to solora mingi makambo oyo etali famille to makambo oyo etali mabala oyo etali famille oyo etali société de tout et de rien to sala ba émission culinaire il y a deux fois pe nazanga ba invité pour na bato ba ebinga te ça peut ba émission culinaire parfois pe na yamba pe bato na kati ya Eliane Nitu TV donc s'abonner kaka yo moko ko découvrir okozala dessus te okokuta makambo mingi oyo sala na chaîne na biso okozala na yo dessus te na yeto sola mukie ndenge tumesana ko sola mukie awa vraiment to ko sola makambo oyo etali irresponsabilité ya ba papa to pe ya ba mama ya ba parents kaka na kati ya ndako ya mabala irresponsabilité ezozala mingi na mutu soki ake kokuta okeyo koti libala mo quelque part okuti mwasi moko boye azana bana na ye abundaka na bana na boko na kabana na ye pendant que yo koti libala komi kovanda na kati wana muke mama komi irresponsable azuka siko boto la ba koboko la bana malamu te pona nini parce que y a un papa oyo azawana o mama fasa nini il faut aller ça papa moko il faut aller ndenge naza boye naza libanda naza ande bomone za biso bapandisa ngo tango totambola soki mutu akutani na yo kaka mama Nitu na sepeli ndenge na moni yo bomoni naza vraiment libanda naza na Carrefour moko quelque part yango na kansi bozo mona bino moko na vandi na nga na kati ya voiture nazozela papa mutu akoti kuna na kati nazozela ye azoya po tozonga ndako na biso mais kaka place naza awa lisolo ekutani ningaka awa ndeko moko atelemisi ngai mama Eliane Nitu nasepelaka na yo mingi nasepelaka mingi na ba émission salaka mais loko ape na moni yo eselika bien na moni eza kaka chance pour na to solo la lisolo na ngana na posa na benga yo mais na moni ko zeki na hôpital na bina ko déranger ote na posa na benga on na pesa o lisolo moko o to solo la c'est juste pour vous dire que dans na libanda ndenge bozo mona wana ngabi okay ngaye yo naza pe na tamingi te papa ko tina kati ka photo ke na biso pe ko solo la episinga lobi est tozo so mama Eliane Nitu po omeka ko revenir en mémoire ya biso ba mama moi soka tomba amoureuse aboso na ramener sur tout en vie moi soka ça tomba amoureuse et c'est bon à tomber amoureuse en tout cas ko tomba amoureuse ça mabete bolingo za malamu fo ba ndenge nini ozo memela bolingo fo ba bolingo zo kende ndenge nini ka pe mo bolingo na kitamba na ngapi na kati bolingo pe le binga yo na mutunza mo ipena mo bolingo le binga ye pardon ita sina taboya mutu na ngamo mutu na ngamo ko pardon na sebo po mo écouter va bien pardon mutu na ngamo alabi mama Eliane yes kwa zo pesa nga lisolo ya moninga na ya bien tout cas mama Nitu eza na moninga na ngamo ko ndinga aza ko vivre na ndako ne mikolo vraiment non eza kitoko te lokwa totaka ba émission biso nyonso soki yo solo bo na émission akoki ko comprendre akoki ko yoka lisolo ekoki kokotike po totala ko penza nga soki na sabona na Eliane Nitu TV eza po na mtebisa nga sabone pa mama Eliane asa ba émission mo bien eza vraiment éducative pa mama Eliane oka ba futilité kuna te oka polémique te ki omoni avanda ki boye azobeta lisolo mutu mona ndenga polémique to boye en tout cas kuna mafinga ezalaka te na msi moi c'est pas la quantité c'est pas la quantité mais c'est la qualité qui compte
abisinga bi moninga na nga wana mama Eliane yo yebika poto ningi zalaka ba o bafandi na mibali na bango ba 20 30 40 bazali mais o bafandi ka na mibali bafandi ka ta mususu 12 ans bokaboni bazali 3 ans ainsi de suite boyebika mama mabala ndenge ezalaka abi mama Eliane do yazo funda siko moninga ne pa na nga abisinga bi en tout cas mama ni tu moninga na nga wana mama Eliane bakabwana na papa bana banda zo mobali moko bo jigolo na yemo bo achana ndako mama na yebisi akoma kosenga na mungwa oya mungwa bimbo yebika ba HLM ndenge ezalaka boyebika nde bozaka ba voisine ba pe ba ami mama ko komo kosenga na mungwa wana okopesa ngata mo mulengi moko ya mungwa te pona nini parce que mbongo nyonso akoma kolesa obe mobali ache mobali na ndako azi mobali en charge oyo lobana ngata noko des choses quelle idiotie lobata des choses de nar quelle idiotie abi mama Eliane na yebisio akoma kosenga na mungwa akoma kosenga na tomate pelé wana mabota tomate to pesa ngana na sala mo vite fait mo bona sala ba course te ekoma ka na seki ba course onde na bosa ni oza mo tomate to pesa nga oza na mo mungwa to pesa nga oza na cube to kosenga mungwa tomate ba kibo komo kosenga ngo pa ya voisine pona nini parce que charge komeli makasi charge na sens ni na sens ya kolesa mobali banda zo mobali moko je n'ai rien contre les hommes balobi te ke okoki vana ndako mwasi tokovanda ndako mwasi epekisami te mais bovanda na ndenge ya bien mais basi oyo bazalaka amoureux dessus azwa tellement ba déception d'amour azwi mobali azomona siko mpona vanda bien na libala oyo fona banda kolesa mobali na banda kolatisa mobali banda kosa mobali ozopesa tu donnes à un monsieur au-delà de tes moyens mais tu vas voler au-delà de tes moyens non ce n'est pas comme ça qu'on vit avec un homme bongo te ay maman Eliane akoma bisenga soki nga na pesi te aki pa voisin mosusu na siki bakosa oza na tomate pelé wana topesa nga oza na cube tope est-ce que na poto oyo moto kozanga cube na ndako na poto moto kozanga tomate pelé oui moto kozanga na sens tellement ba dépense ya kolengela mobali ya kolesa mobali ya kopesa mobali eleki trop ekomi kosala ke na bambongo mike ya kosomba biloko mike akomi kozanga mpona nini ozi mobali azo fumer cigarette a préféré asombela mobali cigarette au lieu asomba tomate na ndako asomela mobali cigarette asomela mobali cigarette asomela mobali whisky so bakamada mobali baye ndako ekomi lokola bar so bakamada mobali baye ndako ekomi bar bali abamela mais akenda kosenga pa bavoisin basenga bamungwa na batomate ka mpona olengela libala pete systeme ayaka tovanda ozobomela motu ozota nayebi bino boye bosilikaka ata bosiliki ngai etali ngai te nasali mpe mabe moko te naza mpe contre basi oyo babala mibali te naza contre basi oyo batie mibali na ndako te je ne suis pas contre sauf kake ntango lisolo oye boye tozobeta lisolo ndenge ezali ekoki kopesa mayele parce que ntango mosu okoki kozala na kati ya kobunga moko boye emission okoki koréveille mémoire na yo obi kamona mpe nakoki eza ya solo nasala boye te parce que oyo moto apesi na lisolo na émission mpe banda koteya yo ndenge osenga mungwa ndenge osenga batomate pelé ndenge osenga bacubo opréféré so oza na 2 euros osomela mobali na yo cigarette ke osomba tomate ce n'est pas bien bana baolia so malamu te bana bazolia bien te bana bazolia kaka bapati na ketchup mama ta yo moko bana yango bana na yo te badefisio bango te baza pe ya mbanda te baza pe ya motu mosusu te na poto bana ketchup kaka likolo ya bapati ketchup kaka likolo ya loso mama bamama oyo boza bacomportement ya boye bamama non ce n'est pas bien bamama na ngai bisengasenga eza malamu te bidefa mpe eza malamu te 230 euros nakozongisela yo po azongisa likambo mbongo nyongo bazongisaka yango mama ya 250 euros soki kaka pe eleki na ozongisa po azongisa likambo mama lisolo nde babeteli ngai mama na ngai babi ovandaka na merlin oyebi na merlin oyo biso bakonto baka na merlin oyebi ovandaka na merlin lisolo nga na beti kolo na ngai bavandaka na merlin dovandaka na merlin vandaka na merlin yo zwa kaka oponi merlin yo oponi merlin yo zwa kaka koto osepe na ville nini merlin so osepe na ville ya merlin
est-ce que c'est pas na melin okayo sepeli ozui balobi ezali solo ya kote kuna pa nga naza awa kolo sabi singa baza bato mola sikoyo mama ta yo moko soko defi 50 € ya mutu tango azui salaire 50 € na ye wana aza nango besoin parce que eza déjà na kati ya budget na ye eza na kati ya budget 50 € na ye eza na kati ya budget na ye 30 € eza na kati ya budget toza na mboka moko toza na totambola na budget totambola na ba programme oyebi déjà que non nazosala nanga 1000 € na ofuta ndako nanga autant na kosala boye 10 € nanga 20 € nanga ekozala économie bidefa defa eza malamu te ce n'est pas bon bapesa yo na kombo mais kombo ngo na oloba te pour se retrouver bien so alobi koya koyeba kombo bapesa yo mwana loba eza te bato bakomasa batelemi na arrêt de bus bamisato bamoka babi oyo kape oza na 2 € te defisanga wana 5 € te defisanga 2 € 5 € ozodefa mpo osomelaka mobali cigarette mama okoki mpe koteya mpe mobali na yo yango toyebisi papa cigarette ebebisaka poumon ebebisaka bafoi eza malamu te papa tika komela cigarette malembe okomi kometa nzela losambo malembe ti moto asani atika cigarette batika yango na mokolo moko te na mokolo moko moto akoki kotika te me malembe moto akoki kotika ntango ozosombele basigarette olingi azanga cigarette te mpo na bisengo na yo mpona parce que ozomona keso na sombeli ete mobali akosala nini akokimanga ndenge ozomona ozopesa ye oyo azolinga mpo asala nini akima yo te l'amour ne s'achète pas eza ndenge wana te mama ede mpe motu amesana komela basigarette ebele masanga ebele ntango yo ozopesa ye oyo azosenga oza koyede mpe sante na ye te okoki mpe koyede ye na koyebisa ke non papa boye te tika komela cigarette il faut kozala na autorité ermo epuis mobali mpe mama système yango yaka tovanda na bambula yango mpe oyo balobi oza nango système yaka tovanda wana eza basystème ya lelo su te ya mambo akala biso oyo tona kati événementiel bato bazobala eza kaka bajeune kaka bano bajeune moto bazobala bankolo na biso kobala ekoma midi à 14h ekoma vraiment midi à 14h mobali mpe aza ya système yaka tovanda boyebi mpe kongola alingaka kotonga mama kongola mpona kotonga ezaka esengo makasi to kongola alingaka kotonga makasi ya kongola ntuka mpona kotonga na centre commercial liso na betela bino ekutinga kaka awa naza nanga libanda liso na betela bino ekutinga kaka ngai oyo libanda ngai oyo naza na centre commercial navai nanga na voiture ngai oyo na centre commercial navandi nanga awa kaka nde pa lisolo yango ekuteli ngai kaka awa ekuteli ngai kaka na voiture nanga nde navandi kaka mani tonasepe na moni yango tokapesa conseil bamama c'est vrai biso bamama tozaka biso basala trop naïve soki asazo baku ya bolingo ntango azi mobali moko boye mwasi alingaka azala na mobali so aza mobali ozolinga ke mobali mpenza donc ozolinga opesa le meilleur de toi-même mais le meilleur de toi-même eza na basigarette te eza pe na masanga te eza na bacomportement soki mobali asa comprendre yo déjà mobali déjà sa comprendre ke yo olingaka te azanga cigarette mobali a comprendre ke yo olingaka te azanga masanga so cigarette eza te okodefa 5 €, masanga eza te okodefa 10 €, carburant eza te okodefa 30 €. Mobali ayebi déjà ke olengelaka ye na ndenge wana mama asakani na yo esili mama nanga asakani na yo c'est fini azwi yo distributeur na ye ya mbongo machine na ye ebimiselaki mbongo ayebiki na mazanga eloko te ndenge aza na lelanga danger boyebi kaka mpe balangage mibali abobaka mpe na langage oyo ya boye yekuti ngai aza na momi wana alelanga fort momi wana nakozanga nini nakozanga shimboki nga kozanga shimboki te asomba sonsoka na shimboki te petit wana yo tumanda wana akendo defa tapa voisine ata mwa 10 balles pour somelanga shimboki so chete momu na onka na zaka na fente kaka na shimboki te omwana nga akendo defa monga shimboki ata nango te donc mobali asa yebi salaire na yo ndenge ezali asa yebi ke mbongo na yo eza autant esilaka boye soko ozwi salaire na yo le 15 le 17 salaire na yo esili
mayebi ke soka za na besoin eloko yo okende kosala nini odefa ozolesa so bana malamu te likola kosala nini likola kolesa mobali non ba mama napekisi mobali te napekisi pe kolengela te mama mais faut koyeba kosala la part des choses balengelaka mutu oyo pe apesaka yo oyebi ke ye pe tokabolaka bacharge apesaka ngai lokola azangi ngai pe napesa ye mutu koki kolengela ye wana non kolengela mutu oyo apesaka eloko te nyonso kaka mutu osalaka nyonso wana kaka mpona nini mama okende mpe kovanda boye mpe soza mobali tovandi no kaka te otyaka na mutu kene yaka boye nazanga mobali te ezala malili ya ntongo eza ya butu eza ya moi navandi nanga ovandi na yo mpe ovandi mpo bavevu basala ndeni ovandi si fozwa mutu moko yako amerde vi na yo mutu moko mobali ya malamu azalaka ke akutani na mwasi basali famille récomposée mwasi aza na bana ye aza na bana barécompose famille ayebi te ndako na ye kokota ezali ndako ya mwasi po mingimingi bandako ezaka awa ya basi ndenge toyebeli mibali bana bandako ebele mais quand même 60% bandako ezaka ya basi oyebi quand même ke non nde nazovanda na kati ya ndako oyo eza na kombo ya mwasi oyo moto asaka nini mutu afutaka ndako mwasi afutaka courant asaka bacharge ebele ngai mpe lokwa na sina kokuta mwasi boye na ndako nakoki mpe koepole nasombaka ta biloko ya kolia wana eza sava nasombaka ta biloko ya kolia na fin du mois bo mobali ozupa 500 euro opesa ata pe na madame ata 500 euro yango oyo wana nde mobali malamu oyo bokovanda na ye malamu mais oyo kenda kodefa na ba 5 euro na quartier basi bayeba yo balobi so botemika na arrêt de bus omonika azoya bato koma bus yango bandeko ayo kaka odefisanga 2 euro ozana 2 euro to defisanga wana 5 euro wana te wana 10 euro wana te eza soni toi quand même na mboka mundele quand même toi quand même na mboka mundele na mboka poto la ukulele le miel bizali ya boye eza malamu te ba mama ce n'est pas bien eza malamu te ba mama en tout cas côté wana il faut ko changer ti au jour d'aujourd'hui on ngaka mibali ba china bino mobali azo chinoka po mobali aza irresponsable yo pe mwasi oza irresponsable donc ba irresponsable mbele bakutani ba osa makambo ya irresponsabilité po mwasi opoza responsable tene na ngutoko ba tout à l'heure okoki pe ko aider mobali atika pe komela cigarette okoki pe ko aider atika pe komela masanga pona nini pona santé na ye okoki ko aider pe pona ngo atika komela cigarette atika komela masanga pona santé na ye mais yo likola ko lengela nzoto ya mobali po mobali fwa ya po ifwa zalaka wana cigarette masanga ekoko zanga te naki defa 10 euro naki defa 20 euro na defa 30 euro pona saka mobali plaisir eza malamu te aza pe mobali ya libala teke ya libala mobali aya katovanda kokola moka pe tongo mo bakangi pe biloko na simizela akei so pe meki biso aboni konga pe to bala na te hayi biso pe to bala na biso pe te bongo ningo kolela mukola ngo tovandi baba mbole bele bole banga to bala na te mama zo mayele bobala na te ko bobala na te na bimpe na kafuna keya so na kipe soki l'idée so na kutana lisolo na oyaka écoute na kana biso ka boye na nzela bilombo momona kati mkwana bina ko tata chateau je mona mama ni tu mama ni c'est comme ça biso batoto yebana ezara bongo batoto zalaka bato mona biso beta masolo ezara bongo et surtout ki nga beta masolo mingi ya famille nazana kati ba futilité te binomo boyebi ki mama ni to amta futilité te masolo na nga beta ezara kati ya famille na sepelaka na ba obotala kanga so tali vidéo nanga o sepe na nga ko singa na yo o s'abonner na Elia ni soko déjà abonné merci beaucoup soko za abonné te partager vidéo partager na mona bato bo partager la nga pe ba vidéo alors bo partager pe ba vidéo na nga ne bo partager ka oya bato musu bo tindela nga bo so pe nga bo tindela pe bato musu partager bo partager vidéo pona ba abonné ba bakisama merci mingi na bino nyeso tu boza abonné na Elia Net TV merci na ba abonné asika na moi tozo bakisama kala te toke comme 56 000 abonnés en tout cas merci beaucoup merci je ne vis que de votre amour pona bien rabino ma famille du cœur bino ba ebotala nga na benga bino ma deuxième famille na benga bino ma famille du cœur bino ba ebotala kangai et vous êtes ma famille du cœur famille na ngai ya motema ma deuxième famille benga bino famille du cœur na ngai merci mingi bino nyoso to ma famille du cœur yo pa mo total nga soko za abonné te écoutez le roté s'abonner
s'abonner na Eliane Nitu TV. Voilà mon lisolo na kilango muke ya kobetela bino ya ngwana ona beteli bino. Mama tika kolesa bana loso ba check ketchup na likolo. Tika kolesa bana loso ba cha mayonnaise. Lesa bana kitoko mama. Lesa bana kitoko. Loso ka ba cha ketchup, loso ba cha mayonnaise. Loso kana ketchup na mayonnaise mama. Lesa bana soso, lesa bana ngombe, lesa bana mbisi, lesa bana malamu tango ozana bomoi parce que soki lelo oyo mama ozana bomoi te bana na yo bakolia lisusu malonga te. Bana nyoso baliaka malonga soki ba parents na bango bazana bomoi surtout mama de bana baliaka malonga. Soki yo mama oza mbongo kaka kosombela mobali cigarette, mbongo kaka kosombela mobali masanga, po yo oza kolengela libala bana kaka ya bomonaka bana soki bakeye pa batantine ko penza tanti ya pas le pondu, tanti t'a préparé quoi, tanti ni ya quoi manger, pona nini ayebi pa na bango kolia malamu ezalaka te o tika sala nini aliata epa ya tantine aliata kitoko. Bon, merci beaucoup. Wana tukutani kamba la sima nena baki. Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambi kalusaku muna nzamba anubenisha. Nena bana betu bons. Bisous. Bye bye.